RDC arrive. RDC dans l'avion. Destination Qatar 2022. Et dans leurs bagages, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le soutien de Congolais. Ils ont le soutien de la diaspora. Et sans oublier Fimbu. Fimbu na Fimbu. Qatar 2022. Léopard et Zawana. Ils vous arrivent avec Fimbu na Fimbu. Adi Londolé soutient notre Léopard. Allez, en avant. Fimbu. Et moi je suis déjà dans la page. Ah oui, vous ne le connaissez pas, la chaîne du moment, Kouli Media TV. Ah oui, toi tu ne sais pas, oh mais il y a les autres qui le connaissent déjà. Kouli Media TV, la chaîne de l'excellence. Ah oui, venez nombreux, abonnez-vous et vous ne serez jamais dessus. Kouli Media... Mbote na bandeko nyonso ya Kouli Media TV. Mbote bipai nyonso bozali na babota na bino na bamboka na bino. Awa toza komonana na bino lelo po ambiance eza na Kisasa tokokaki kozanga kolakisa bino yango te na mokolo ya lelo. Toza bobele na kati ya Kinshasa na tango kaka ya minute oyo pe en direct. Toza kolakisa bino po équipe ya Kouli Media TV ezali aux abords ya Stade des Martyrs. Esika makambo eza koleka boza komona bino moko ba photographe étranger équipe mobimba ya INRB oyo bazali kosunga bana ya mboka na makambo etali ba vaccin pe etali ba contrôle ya Covid pona koyeba ba test koyeba soki bato bana bokono to pe bana bokono te po masano eleka malamu. Voilà, donc équipe mobimba ya INRB yango evandi awa pe na kati ya sima ya bipa boza komona pe bandeko ya basoda na mapinga na biso ndenge baza kokweya moto eleki nungu ya makasi kote mususu moto kote mususu pe pression ya population na niveau ya ba porte ya Stade des Martyrs po bakota bokomona na bilili tango bakokotisa bango ba misusu po bakotisa bango par l'eau bokomona bakokotisa mwa ndambo ya misusu bokomona pression wana ndenge ezali do mapinga baza na banda tongo pe balembi po ezali pitopa leza pesa mbwa aboyi lelo. Bandeko ya Kouli Media TV toza kokoba se kokoba na ba image na biso na moni bino moko botala ndenge bafungoleli bandeko porte kuna tala ndenge baza kokota na lombangu nyonso po bake kozwa ba place. Toza ko préciser que match eza à guichet fermé parce que batekaki ba billet ya match depuis lobby. Basilisaki ba billet nyonso donc lelo ezali soit ba vente ba billet à la sauvette ndenge balobaka billet za koteka matina 15-20 dollars et lo bezaki na 10 dollars donc matitalo bato bakoteka pe bana mboka balobi lelo il faut to gagner match oyo il faut to kende musika mais na ngambo mususu toyokaki pe ndenge ya Edingwe alobaki que match oyo toko gagner yango te po ye banda 50 ans asala sport azwa ta bonbon te bokomona ngo pe na bilili na biso. Alors on a préféré na tika bino bolanda en direct ya Stade des Martyrs aujourd'hui 13h30 ba bilili yo bomona eza ya 13h30 en direct ya Stade des Martyrs na Kinshasa avec l'équipe de Kouli Media TV, la chaîne de l'excellence. À suivre.
botala bino moko ndenge soda akwei soda ye wana bamemi na mapeka baza komema ye mbangu kote ambulance ezali po akwei syncope azali na problème ya pema parce que pression eleki ya bana mboka tellement makasi bakenda ye po bakende kosoigner ye. Toza ko préciser pe que ba équipe ya Croix-Rouge eza sur place, ba ambulance eza sur place, ba médecin baza sur place, donc eza organisation munene po matcho eza pona Qatar lobby awa soki bana mboka ba gagner oyo lobby pe bakende ko gagner na match retour. Bon otomona Qatar 2022 pona RDC bambula eleki ebele. Il faut tokende yango. Toza kopesa matondi toujours na kati ya reportage na biso. Toza kopesa matondi belé na équipe ya Inerbe, équipe mobimba réunie ndenge bomona bango wana baza wana pona population, baza wana toujours pona kosunga bana ya mboka na oyo etali Covid. Voilà, tozongi susu kozoro mona bana mboka baza ko continuer toujours kokota na stade pona matopi oyo ko beta tout à l'heure et kozala yako boya libala. Ouais, matopi oyo ko beta tout à l'heure na stade des Martyrs eza yako panza pe ko boya libala. Boza Rolanda bino moko toujours matondi na bana ya Inerbe. Merci mingi na ndenge bo sunga mboka na pointe toza omona mama Tete Mboyo ye moko na équipe na ye mobimba ba memaniti na stade na ba oyo babimaka na ba bureau te ba bimi po basunga bana ya mboka na cadre ya Covid-19. Boza komona ndenge bafungoleli ba population ba porte botala bino moko nungu ndenge zoleka wana na tiki bino bolanda ba image.
Voilà bandeko na ngai ba image en exclusivité sur Kuli Media TV. Bo panza yango nulle part ailleurs bokozwa ba image oyo. Eza koleka tout de suite là na Kinshasa, la capitale, na mboka ya RDC esika bana mboka les léopards bakokuta na bongo na ba marocain pour na cadre ya Qatar 2022 Coupe du monde oyo eza koya. Ils ont match aller, match retour et na Maroc. Donc binomo vous avez remarqué que ils ont benda bika na kati ya mboka, toute la population, toute la RDC baza simaya les léopards à part kaka ya edi mais basi bazongisa ki pe na temps asi azwa ki aye moi chweke pe a se calmer alongoli basinga nyonso akangaki bana mboka na makolo afungoli yango po lelo ba gagner. Voilà, donc il y a dit tous a resenga au boton dipo au fungoli makolo bana mboka oyo kangaki na basinga pe o tiki bango ba beta ndembo ndenge longo bani. Dieu merci mbokani yasa ipe atikala ki simate ayena ya ye léopard botala bino moko mama na léopard lelo ekolia ba marocain nyoso. Bus à ba léopard yango wana bus ya Fekofa ya ba léopard eza kokota aux abords du stade des Martyrs à Kinshasa esika bana barobeta ndembo bakebongo kozwa mwa ba conseil à suka ya entraîneur pe ko se réchauffer na kati ya stade des Martyrs. Voilà chers amis, nous avons toujours dans le stade des Martyrs et si nous avons bilili pour la bino où ils ont aperçu à Liboso, nous allons continuer dans la journée au team de la bino émission Mobimbao nous avons ça là sur les coulisses. Il y a stade des Martyrs avant match pour na banamboka bae bape kotala oyeli kaka avant de mboe betama na ba événement ya minene. Toute l'équipe de Kuli Media TV, la chaîne de l'excellence, vous souhaite un très bon moment de football et de sport. La Katia Banda Kunabino, na Mabota Nabino, Pe Ngana Bino, Tolobani, na Mikolo Ezoya, To na Bangonga Ezoya. Boboto e Panabino.
À l'intérieur là-bas, parce que ça n'a pas. Poussa na moi liboso.